ngaite menga na kina ndaka mutute na tonga mutute na finga mutute na bana ndenge na ngalupa kande za kutika ni mama obomi bana bazaya yo bana bazaya ngamo baza combien ba misa bango nyonso bakufi obomi bango nyonso misatu bango nyonso bakufi nana abomi ngamu na bomi obomi na nini na disheti po na nini obomi bango bali na ngazwa nzeta fufu akunda na porte e komisa lokwa mwa kizenyi mwa trouble ngala yebate obela ka mutu na bela mutu te na za juste na vanda bien to vanda bien na lamba rapete mobala za wapi mobala tikali songa na tongi to dami atikali wapi atikali na ndabu kuna bana baza kuna ebembeza na se bango baza peka na salon kawa na se yo kombona komba mboka mayele na muyanzi muyanzi ya wapi te muyanzi ya dwe ya nani ya dwe siko bomi bana na yo nyonso misatu po nini osali musala te oyo koboma bana misatu yenda atindi oboma yenda atindi nga na boma te bango balimba boma nga na lisheti touti eglise biso nyonso liputo eza liputa debora moko tovanda na ekota jaki aza kisei bakomisa lokwa kisei na ndaleka anayesa bango papa nanga kosepa biloko boye te bozosala nga boye likawu ya briske na yebi te bakanganga basi makolo na nga yango babotesi ya teta kasi yo sikoyo eloko ye kosala ezolekela bato mwana moko azopema bango nde balingi baboma ngai bango balingi baboma bango balingi baboma na tisheti babenge nge tulu bana sikoyo basali mpe nini bana okati wana bana oyo ya mike yo okati wana mikolo nde balinga baboma yo na lisheti bana ya mike wana eloko nini basali bana ya mike na mama na mobali na nga na famille mpona nini okati mobali te ozokata bana na yo nyonso misatu yango wana okati bana nyonso akoti biso misatu na kati yango wana okati bana nyonso bakati yo nde okati Mbote balandi MDG de TV Mafuta sikizali nga bino la grande dame avec un grand jeu bandeko na cadre actualité ba uti kotindelanga ba image oyo les amis nzambe akabiso mawa que le Seigneur nous vienne en aide noki nzoto malili na oki pasi na koki otala te na meki otala moke et puis après ndeko wa mwasi bomona na kombo Georgine Maele et Seigneur des anges abomi bana na ye moko bana ne propre bana na ye so ezali bana moto mosusu balinga baloba balinga bana ndeko na ye te bana esongolo te apakala te koyoka ye na acte asali certainement ana ba problème babenga yango nini mental ya makasi donc problème mental kaka te mais niveau ya possession ezali awa na envoûtement ya ndenge mosusu. Pourquoi je dis ça? Parce que même liboma aboma mwana te bandeko touti na bakongo boyebi koma te eske bata maboma batambola na bana bango oka pa bazui babotoli bango ou bien bakoluka basala moi je moko boye stratégie moko boye bazwa mwana na bakende neta musu na couvent bakende bana mingi o bata maboma babotaka na Afrique bamema bango na bacouvent baser bato baadoptaka bana wana donc basuka kokoma peut-être baser to basango ezara omona moto liboma na mwana na balabala akosa na ye peut-être jour moko mibale misato puis après barobotola ye po aza liboma. Mais eza peut difficile baka vraiment rare particulier oyo kato mona moto liboma abomi mwana to mama zaina ba problème mutu abomi mwana jamais parce que l'enfant azalaka inné na kati ya mama, c'est dans le sang de zelo moko oyo un mystère o nzambe muto sala ndengo wana même nyama mbwa soka boti bandeko boyebi mbwa ndenga koma akanda soso kutu koloba te soso akozala yuma babamba bamba banga bolanda na ye bambango soka boti bandeko to uti kongo to yebi soso akoma na ba makasi moko boye na ba agressivité moko boye. Pourquoi? Parce que elle cherche à protéger ses enfants. Donc nzamba doté eloko wana atia ngo katina na nyama kutu soka za na bongo moto. Donc moi mon Dieu les amis, il faut voir ces images boko kate oh nzambe kande bomo na moi si kitoko
aboti bana kitoko surtout ba misusu bilonge mona na penza bien te o ya bébé ya bébé nde longe mona na mwana na ya moke akoza na ba plus ou moins 6 mois 6 ou 8 mois bébé kitoko bandeko abimisi tonfi cerveau ebimi do ateti ye machete ondire kutu beba ngo azopema bato bazana bazoloba non beba azopema bamusu balobi te asi akufi déjà tala ndenge certainement koza ta musu azopema mais eta na modèle azali na bakongo na baréalité ya kongo na forme ya quartier bazana ndako donc ezaka mwa pasi compliqué bandeko ndeko mwasi ateti bana na machete bomona bamaboko ndambu on dirait nde bakataka banyama na abattoir do na nsima mutu na nsima dikosha papi ya kopapa do kapenza sasa basenzi do bamisuni ezodiembela bamisuni ngala antia kutu soki pe sabotage barebele bato basali nzoka nde mama bomi bana na ye s'il vous plaît. Donc c'est pratiquement impossible de mettre des images, même ba capture toko chatter, photo à pamba toko chatter, parce que même thumbnail est compté na YouTube. Ngana si nazo ba punition ba banangai ba nini awa likolo ya ba capture ba thumbnail o chaki miniature moko boye et vu YouTube alobi que non violation. Vidéo na tcheli bino na tele je crois ta 3 fois pour se rassurer que eza na makilate. Bien que la moni azala makila na loboko mais ça peut gravité pour place en humilité. Espérons ça va pas poser problème. Nzamba ça la grâce que et ça a problème te parce que YouTube azana ba buzo bana na ba vidéo belé wana na monétiser moi ko monétiser zate na lingi kutu pété na kota ba benga oni recours. Ouais parce que soko koti vidéo na YouTube ils allaient automatiquement ordinateur moto salaka scanner ba vidéo mingi ezala ko eza mo makelele o marche o nini soka ba makelele na ba monika mbutu mutu ba kanisa net ba bunda mbala mo ordinateur a flasher yango siko so koti si recours nde mutu ndako ya ko vérifier atala soki ordinateur ezali na raison toté ba vidéo ebele ezala rapé ezaki juste comme ordinateur mais tant que tu revoir ba moni que nous avons un problème té mais sauf que ça la vidéo belé na lingi coup koko tilango recours té parce que na tikala na chance moko na YouTube ka moko ya suka donc moindre pepe mo musubo mona pour chaîne limwe donc to sambela nzambe sale maté parce que ara to yaka plus ko conscientiser bato ko conseiller bato bon malheureusement bat balinga penza mingi ba chaîne ya boyete balinga plus ba chaîne ya buzo ba yango bomoni total ma penza trop te mais soki boko sunga bo partage ka ba vidéo na biso ekosala malamu donc na banda ko loba même photo to kotie la binoté ouais parce que c'est infraction na YouTube donc risque za ba kanga chaîne na yakika bandeko na beta lisolo et puis na te ya baike na yebisa biso boye bandeko nous tendons vers la fin de l'année ezali ba moment et bato baza avancé dans la connaissance du monde spirituel baebi que fin année début année na bakatikati ya année surtout ba mois moko précis ezalaka surtout ba début na ba fin année za ba moment ya ba sacrifice makasi moi étant nous sommes africains nous sommes des bantous toyebi ba biloko balieye basali boye toyebi ba makambo siko mi pepe wana bandeko ekotambola lokola kaina yango bomona ba église ebele na ba fait ba année boye ba organisaka ba moment ba retraite ya ba jeûne prière ka po ani pona ko senzela c'est vrai il faut prier tous les jours il faut prier et à chaque moment il faut aux en état d'alerte na moment nyonso mais ba moment particulier et ba occasion moko oyo ezalaka et trop te na bane tel que ba feti boye banini en tout cas c'est vraiment distraction te ba concentration ya makasi malheureusement au monde congolais azaka na buzoba surtout na ba réseaux sociaux ya lingi akendaka kaka et ba concert fallait robeta ma mususu ya malonga azakuna te Adonai open the door bienvenue outside azaka na kata maamba buzoba ana maamba malonga te les gens sont plus distraits les gens sont trop distraits
on a battu na kati ya bêtise et azana ta et plus grave au landela boy chrétien bino bakanti concert a fallait beta ba chrétien bazaki te bazaki ebele kutu ebele balongola bamboka songolo pakala kaka po bakende France kokota concert bandeko personnellement so na sali émission o ezara pona alerter na loba na baike surtout bana na nzambe parce que mpe akofinge akozapper lobele le côté mais nayebi que nous parlons avec l'esprit de Dieu, il y aura quand même des gens, il y a des gens où à chaque fois que nous parlons, ça la paix interpeller. Vraiment que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, monsieur Fungama, Mathieu Fungama, Pebo Sosola. Bande koto vivre tant haut cause la distraite, s'il te plaît. Et Yangana la baninga, ce qui peut moniquer, yo peut-être au Kenrano église était. On a la prière dans les réseaux sociaux, ba prière et bien les personnes à la organiser de part et d'autre. Atayo mo open andaku et luko se concentre luko lo nyanzambe et surtout éviter distraction. Parce que Satan a zorabatu mingi na distraction. Éviter distraction ndeko. Yo zaka ernyon sur réseaux sociaux, ernyon sur TV, ernyon sur téléphone, ernyon sur musique, ezanga tine ezoko édifier na ngote ko bina kobima kotambola tambola, fais très attention. Oyebi place likame ko utate. Oyebi place mabe ko utate. Yaya zinga vina yo bana na onda kunona makila na Yesu. Bota bana batu ba innocent ba victime. Lezo pesa na kanda na pasi. Bo yango boyo ki tata na tunie me yo kembo mabana ba sali yo nini. Falo bo mi ote papa na bango bana ko kima. Donc so papa kima ete pe banga ba papa e. Aza très à l'aise azolo bana on dirait de place pour mon nzamba lola aza normal te enkolo na ngana mi tuna ta conscience moi na moi sur ozonga. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et puis si passe il faut mon ba passager ba lekinzela ba olela bazolela ba innocent bandeko bozoka ngona sango okota la te ba papi bana neti na abattoir. Oh Seigneur, Nzambe batela biso, batela maboto ya biso. Na kombo na Yesu. J'ai pris les amis pour na mutu nyonso alanda biso. Vraiment lipata na Nzambe ezali ko na ona ya libota na yo. Ka ndenge makila ya mwana mpate ezaki lembo na ba porte ya ba Israélite na Égypte. Makila Yesu et servir yo signe ya protection pe ya grâce. Mabe nyonso kouta na sud, na nord, na est, na ouest, et mona ote ezwa yote ni bana na kombo na Yesu. Yaya mi bomba na makila, bondela mi batela na makila, et longwa na distraction, zala concentré, luka communion na Nzambe et ozamala momingi. Bandeko ba image epesi pasi et sali somo epesi mawa. Si vous pouvez partager la vidéo, encore l'émission, et kosunga bandeko ebele. Kota mususu ba se distraire bazoye bate mamunye ko le kabane ko mi pepe ko tambola to komi na batama be ba fait année o ba moment ba sacrifice ba ko luka ba renouveler ba alliance ba ko luka ba pesa ba mbeka ba ko luka ba mata ba grade bo cultiste ba ko luka ba mata ba grade. Il faut sacrifice, il faut mbeka bande ko pouvoir esimba na makila bokonze simba marana makila et Nzamba okela biso mawa o abiso makila Yesu sia sopa na Golgotha yango nde muté batela biso pe bundela biso. Et de l'autre côté le diable ne fait que copier Dieu mais en mal. Raison pour laquelle au moni de l'autre côté ba senga ape makila. Pourquoi? Parce que moi na mpata sopa makila. Wana sikuweza pona ba onyonso bandimeli Yesu bazana alliance na ye biango na oloba na yo ndeko yo za na Yesu te na vie na yo. C'est le temps, reçois Christ dans ta vie. Tu son de ma voix okenda ke église mais oza conscient que ezala nango kaka na forme mais na fond o vivre na o vie na yo parce que muto na Yesu a vivre la vie à Yesu. Muto andimeli Yesu a vivre la vie à Yesu. Okenda ke église oui mais otambola ande nini. Crainte Nzambe ebatelaka. Ebele
ceux qui sont la victime qui ndokina ma bobela mabe ba mauvais sort ba enchantement, c'est simplement parce que Yesu azana e fondement vie na été akendaka na église matambu sera vie na ye selon ye et non ndenge nzamba zo senga yango moni ba porte d'entrée wana zo sala ke batona ba sikombe ba koya mais ya ko lingeza la yote revoir vie na yo mitala so mama obongisa ezali ya bongisa obanda kotambola yiki ndenge bitambolela mwanza vie ya salite ya moyibi ya lokuta ya ekobo ya matongi. C'est le moment où tu as vu nous en règle, en ordre, régler, oh ya ko régler. Parce que crainte en Nzambe et protégera mutu Bible zoloba, épargnera mutu na mabe. Lorsque tu crains Dieu, c'est honorer Dieu en quelque sorte. Or Bible zoloba nanga na ko honorer mutu azo honorer nga. Nzamba otikate mabe komela yo. Mais lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu en toi et que le monde a ténèbres, le monde spirituel, il y a une brèche, une porte d'entrée. Ce qui fera que vous êtes vulnérable. Donc, la probabilité c'est belé bazoyo. Il y a bongisa. Ndeko, nzamba linga yo ke mission oh. Pota mususu. Ozoye bate mais un moment où se perda qui comment il distrait. Mais nzamba lingite mabe mo surprendre yo. Yango moni a permettre que la démission oh, s'il te plaît arrange. Bima la distraction surtout. Et aux alamala mingi. Bande au message tozaki nango yango na vraiment nzambe amona papa mbolela nga bino moi c'est la grande dame to komi na biso na suka. Et soyez mbano liboso en tout cas bon toi quand na otikoloba. Moi like, moi commentaire, ce qui est allé ou suggestion, Toyo Garanabiso, activez cloche pour ne rien rater. Tant au émission par deux que prochainement, aux anabeso côté la chaîne teko alerté yo, ce qui activer cloche ngonga ils allaient en amupandio finir en angla. Et c'est un peu ça. Donc au yamuke tozai na opona lelo yango wana bandeko, tout le monde a une balasima. Moi c'est la grande dame Nzamba mon abino apambolela nga ebino et beau partager mes missions nabino nabiso pardon ezali une forme de soutien et nous soutenons la vision du chef de l'État Nzembo tosali yango na campagne. C'est juste un message to tien Nzembo pour dire aux Congolais les fils du pays de voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est un peu ça. Nzembo ezana votons béton, votons fachi, to partager Nzembo kitoko et ozala malamu mingi. Nzama pambolela ngai bino mona bino, merci, au revoir. De bonnes choses à vous, bye. Bye. À plus. Menga na kina ndaka mutute na tonga mutute na finga mutute na bana ndenge na ngalupo kande za politika ni mama obomi bana bazaya yo bana bazaya ngamo baza combien ba misa bango nyonso bakufi obomi bango nyonso misaka bango nyonso bakufi nana abomi ngamu na bomi obomi na nini na disheti po nani no bomi bango bali na ngazwa nzeta fufu akunda na porte e komisa lo kwa mwa kizenyi mwa double ngala yebate obela ka mutu na bela mutu te naza juste na vanda bien to vanda bien na lamba ka peto mobala za wapi mobala tikali songa na tongi to lami atikali wapi atikali na ndabu kuna bana baza kuna ebembeza na se bango baza peka na salon ka wana se yo kombona George komba mboka mayele na muyanzi ya wapi te muyanzi ya nani ya dwe siko bomi bana na yo nyonso misatu po nini osali musala te oyo koboma bana misatu tobiaka bien tofanda bien eza likita ya mama na ngai na famille yenda atindi oboma yenda atindi ngai na boma te bango balimba boma ngai na licheti touti église biso nyonso liputo eza
ezali mpona debora moko tovanda naye kota jacques aza kisei bakomisaka lokwa kisei na ndaleka anayesa bango papa nanga kosepa biloko ya boye te bozosala nga boye likabu ya briske nayebi te bakanganga basi makolo nanga yango bapotesila tetala batumbi kasi yo sikoyo eloko ekosala ezolekela bato mwana moko azopema bango nde balingi baboma ngai bango balingi baboma bango balingi baboma na tisheti babenge nge tulu bana sikoyo basali mpe nini bana okati wana bana oyo ya mike yo okati wana mikolo nde balinga baboma yo na lisheti bana ya mike wana eloko nini basali bana ya mike na mama na mobali nanga na famille mpona nini okati mobali te ozokata bana na yo nyonso misato yango wana okati bana nyonso akotisi biso misato na kati ya yango wana okati bana nyonso bakati yo nde okati